Chaco ne plus. Maman Chaco ne plus. Maman Chaco ne plus. Voilà. Mbote Ndeko. Vous avez interview. Vous avez interview. Ça ne dérange pas. Mbote Ndeko. Donc tu as tout petit peu de coller là. Maman Chaco a coupé les camounis et les cadiens. Normalement, on a c'est l'explication la plus il paraît ce qui a madame Malongo la Guinée mais que Sali, Macha quoi Koufa lelo. Pardon? Je sais que Macha quoi Koufa. Bon, il paraît que maintenant dans une information sur le thème, mais pas de babi par ce malade il paraît. Ndé bomi Macha quoi. Mais explication ma fille quand aujourd'hui on a dit médecin nous doit faire ça explication normale. Voilà, merci beaucoup. Botendeko. Voilà. En direct, il y a HJ Hospital. Chaco ne plus. Maman Chaco ne plus. Maman Chaco, comédienne Nabiso, comédienne Nabino Bolilaka Mingi. Maman Chaco a Tiki Biso. Maman Chaco a Tiki Biso. Maman Chaco n'est plus. Maman Chaco.
Malembe mama. Minu. Voilà, maman Linga azali kolela na pasi penza, maman Chako moninga na ye vraiment oyo akufi ezali ko be likambo ya mino pamba kasi mino balongoli ndenge tozwi ba information sur place nde esali vraiment emema maman Chako na liwa bato banso bakamatami na pasi penza bakolela maman Chako oyo atiki biso esali pasi mingi penza toli komona famille ya bacomédien nyonso bazali sur place
Bali sur place. On a quoi pour les la maman Chaco. Olivier dans la makani mana. Dans la makani ngate. Bando déplacé comment déplacer ça mon Ah, bastardo, viu? Matando mesmo. Maman Chaco a Koufi, mon artiste et comédien, famille à comédien, il y a Nicole, Mao, la Penzam, n'a pas si makasi, la Dekona Bango, Moni Mayo Tchétchou, Moni ya Nicole, la Penzam, Maman Chaco, Maman Yabana Ebele, Maman Chaco a Koufi, a Tiki Biso vraiment, on a tout voir omoni mpenza bakomezi nyonso babelemi bo esika mpona kolela mpenza mama Chaco asangisaka bato azalaka toujours na bato elongo omoni mpenza mama elinga tombela émotion ndenge nini mama elinga aleli boni mpenza aleli Petit là. Nébusio numéro. Oh bah ça y est. Mon président. Moni Penza. Boni ba comédien bazo la na passe Penza pour la maman Chaco. Oh ya tiki biso. C'est une chose moins facilité.
Maman a dit ce qu'on va le voir la camarade. Jackie, comme ça va passer. Jackie, tu me dis plus que la boussole, Jackie, on va y rentrer. Vous savez, Jackie passe du travail là. Maman Bana, Jackie, tu t'appelles Jackie. Eh Seigneur, la souche. Il y a Jackie de la baguette de la souche. Il y a Jackie dans ma camarade Nabiso. Il y a Jackie. Voilà, marche pour Oh, il y a des choses qui sont chaud parce que dans la difficulté, la présidente est là dans la case. Je vais mettre la moto chaud. La moto chaud.
kaka. Lino kaka. Acha mon habité.
mpenza monene mpona masano ya théâtre mama chaque balinga bazali mama ali mpenza mami mpenza kotanga mpenza kasi mama chaque lelo mama chaque batiki biso ntongo ya lelo na pasi énorme te ya bandeko ya théâtre bali kolela bandeko bali kolela mpenza maloba esili bango bakokamwa mama chaque akufi ndenge nini ebandi ndenge nini eyalaki nini penza mama chaque akufa ndeko mwa lelo ezali sango mpenza sango ya makonzi ekomeli bandeko bakomédie ntongo ya lelo maloba esili okomona boni bandeko bazali kolela na pasi ye na mpenza mpe ya ntema bandeko mpenza bakolela ezali pasi makasi ebungisa mama chaque ezali mpe monene mpona bandeko ya théâtre ezali mpenza pasi ekasi bandeko bakolela mai ya miso kokauka te mpona sila po akolela papa na ye mpe ndeko kasi mama chaque te atiki biso po kobela ntango mpenza esali pasi makasi pasi mingi mpenza mama chaque akufi makasi Mateus interview pour maman. Comme il faut interview. Voilà, maman chaque on est plus. Omoni boni Kinshasa ya lio nation to lelo bakongomani banso mpenza bazali na esika openza po ya kolela maman Chako oyo penza atiki biso artiste comédienne mwasi ya masano uto kala penza et maman Chako atiki biso ndeko leba atiki biso penza ngole pe normalement ici na place pa ibakata ba kende place na ibakata ba kende place wana matanga ya baartiste na biso biso lutu fone ya artiste metokabana na kosala tokana na journaliste nasala théâtre bandeko na bato basalaka théâtre
Yo aussi, sinon, tu vas venir au lit. Moi, je suis ma bête. Et dis qu'on est moussou. Quand on est venu, on n'est pas net. Voilà. Maman chaque on est puis on dirait qu'il y a ACJ Hospital. Tu as dit dans la commune il limité justement la première rue limité c'est quand ACJ Hospital ezali. Né ici quand maman chaque on dit que le molali ne peut ici qu'à Koufeli yango wana. Tu as dit que je la contrôle que bino artistes comédiens en live. Abonnez-vous massivement pour qu'on soit en live chaque jour. Tu as dit pendant on a pour la Sabino et le connu et sali maman chaque pour faire une explication. Na source bientôt tozali kokota mpona kozwa intervention ya docteur oyo mpenza voilà mama alinga aleli na mpasi mingi mpenza voilà merci beaucoup ozela bino mpenza chef bonjour okozama interview pas de problème. voilà. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour papa. Vous allez artiste et comédien. Ouais. Voilà, le autre est pour l'aide la mouki. Maman Chako a Koufi, il y a motu à Pédala, Simba, a Koufi, il y a Kini. Bon, voilà, tout ça fait la honte de communication qu'on attend. Pour ceux qui ont information dans Facebook ou WhatsApp, que notre icône, il y a théâtre congolaise, Maman Chako a Asna Bomo. Oui. Il y a un logo vraiment Tigoni. Serge! 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 C'est un peu le pays normal de temps. Mais mine n'a pas Serge! Serge! Oui. Madi Moussou, c'était à partir de minutes que moto. C'est ça le problème. Oui. Voilà, les Zambie, donc vous avez un mine, même si vous êtes sur place, c'est un mine qui passe. Il faut que vous ayez un mine pour que vous ayez un bon état. Et ok, merci beaucoup. Ndeko Mbote. C'est ça. Mbote Ndeko. Ndeko tu le pédalo d'aller artiste comme madame Maman Chako Koufi, il y a mon tueur peut-être aussi simbe aline. C'est ça que vous allez la vraiment. Kanisa ki teke aza muto koko kufamela na munga oyo parce que Maman Chako abeli et que ça m'a maladie et non oui bano mona na ba tournage mais toyika sa on attend awa tout dans plein répétition que non Maman Chako Netflix mona za bana mawami za vraiment akufeli na nini mère vraiment nazanga na maloba habité to ko sala soni to ezaka ke non libre pe manaki est-ce que minu ka ko boma pena mutu na mutu kino mutu api ko boma mutu mais suspect ko boma te ça dépend de ndenge ba ko na munene asimera yaki awa oui le rôle de yaki awa ibenge na niwa de tozo yemba te parce que ba bike basala ko opération makambo esimbaki bien opération ya ligne le 3 millions esimbaki na bien mais après de ayo koyi après de akangama ki akoyi akangami nde akufu de bayo na wana akufa donc parce que bana monde de personnes comédien congolais vraiment tout le monde c'est la comédie vraiment tout ça Maman Chako. Oui. Vous voulez maman c'est de Isaka. Vous en pensez pas maman wana. Oui. Le logo ça
maman boye eza vraiment pasi mpona jeune fille akola akoma baniveau wana eza pasi mingi ezaka abali boye oyo mobali nanga pesinga théâtre asali boye mobali nanga pesinga théâtre eteka kolesuke nakonga change métier mais okotikela mama wana bandaki kala ti lelo okoma pena kozaka epa na ye mama ya kolongolanga biloko mama ya kolongolanga biloko akibo mama pena bandolongolanga normal donc ça m'a fait vraiment pasi mingi merci beaucoup ok merci beaucoup si wa micro mbote papa tokuti pale mama shako akufi ye pele koloba nini na yango eza perte makasi na ndenge koperdre mama shako oui na ndenge akufi oui oyebi nazozanga meme maloba ya koloba epuis eloko ezokamwisanga mpe lisusu moto aye kolongola minu me tie mema ye na libwa yango ashishi yango nayebi te so bazalaka na baspécialiste obe bazalaka na baspécialiste te shako nanga okokenda ata na campus te bandeko eza pasi awa mpe eza hôpital mpe ya renommé hôpital moko mpenza boye oyo ndenge toyebeli yango me bapasi lokola o maladi ya minu tie memeno na liwa nzambe wana abomba ye kaka place asali eza perte mpo mama shako asali mingi aforme bana mingi oyo totikali na souvenir ne yango wana aforme bana mingi azali mwasi oyo mpenza azalaki exemplaire na miso ya bato moni moto oyo aboti bana mingi na mosala na ye tokosengaka na gouvernement epuis na ministre na biso ya culture okunda ye na ndenge esengeli po asali mingi osunga ye napesi mpenza nini message wana mingi na mama Nyakero epuis na mama Olive ata baloba bamata bakitosio mesana kunda kolandaka makambo abatakisesa te ekomi ya bongo lisusu kunda ye ndenge okundaka ndenge omesana kokunda moto na moto abotamaka na domaine na ye oyo ayoki tongwakeli libanga te amonana ndenge mabe te me mama Olive kunda ye ndenge omesana kasi awa esambeli boyaka kozwa soin na compte ya mama Denise kozwa basoin wa liwa etangama mpo na moto nyonso tongo eloko ezokamwisa biso ajiji moto aye mpenza mpo na mino tie mema ye na liwa spécialiste ana soki médecin directeur ali abwake na opembeni no pardon omwa bozwaka ata bato mosusu ata na mama ye boye kotika bango awa omwa bozwaka ata bato mosusu na mama ye boye kotika bango awa mpo mino mpenza boti moto ye mema ye na liwa pardon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bonne réaction, elle est tombée un peu de partout. Maladie car ya mino, les années pena passi. Est-ce que maladie car ya mino, et ça les maman chaque vraiment atika biso tongo ali maman chaque pour famille ya pamba et bomi maman chaque les années pena passi mingi. Bande commence ba ko kama boni maladie ya mino et ko boma penza mutu, boma penza mutu. To ko pa ki ko za bino. Machako akufa bonjour, nous avons interview juste mbote yaya tokuti bino pena na kolia libota bakomete mama Machako akufi tokoko simba ni pena mokola lelo oui. Camarades de génération, les camarades de génération, même au bâti théâtre, tellement maman Machako na scène, en CPNISO, en éloge, les agues vraiment ni maman Machako na liwa. Voilà, merci beaucoup. Ok, Ndeko Mbote. Mbote Ndeko.
tokuti mpena bokolia na pasi na motema mama Shako akufi bayimboka mpena basimani na pasi na motema na ntango ya lelo. Merci na question eza vraiment pasi kaka ndenge ndeko na uti oloba basamedi na matanga ya ndeko na biso sila ndenge akofela ye papa tozalaki wana biso tozoseka mais ekoma ya ntango abia baleki nanga ntina basekisa bino nazoyeba te lino elingi osalama nini mais lelo kaka na ba 10 heures nafandi namona baopiblie mama Shako na ngambo esika nafandi na mituni kaka maladi ya mimi eza maladi mosusu Nous avons interview, hein? Nous avons voilà, Madame la Correcteur News. HJ Hospital. Teti là, ningi sana nzungu ko. Hapana ngai, nasani. Nasani, osajira. Sikona sala. Sasa ulipata lango, ni tena kwa leo. Voilà, en direct, c'est HJ Hospital. Maman Shako n'est plus, Maman Shako a tiki biso. Voilà, ndeko journaliste Mbote. Maman Shako a Koufi, juste un petit mot en tant que vous allez montrer la presse. Cette nouvelle, nous avons perdu une grande artiste comédienne au nom de Maman Shako. Maman Shako que nous aimons bel et bien à travers ses œuvres, elle fait bien son travail. Elle a été parmi des anciennes qui exercent le monde théâtral. Je pense que les diasporas qui nous suivent vont dire que Maman Shako a ses belles services dans ma pièce et mêlée. Jusque-là, il continue à jouer. Nous sommes là avec une grande douleur parce qu'il y a eu encore notre artiste, Sila Bissane, qui vient de perdre son père biologique. On a compris ensemble qui le programme doit sortir, c'est jeudi, qu'on attendait bel et bien pour accompagner notre artiste Sila Bissane. Et aujourd'hui encore, une triste nouvelle qui nous est arrivée que Maman Shako nous a laissé. Et nous sommes en direct de l'hôpital HJ. Je pense que les images sont en train de parler. Nous sommes venus ensemble compatir avec la famille artistique et apporter aussi notre contribution de la présence et donc la famille presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans cette émission, j'aurai vu la pauvre petite qui est dans ma caméra. Il y a pas de photo pour ça là. Pas de raison que le mot il y a aussi émission, j'aurai. Madame, vamos a poner el otro. Hey,
Voilà, Gingombe, il a fait. Maman Chaco, Gingombe. Moura, interview en gros, ce monde a été. Il y a un laisse ça dans ma paix. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir pendant que vous avez ils ont vraiment Ngai ba tournage wana kupi nazana pas ya feti wana kupi no publicité donc wana mère a félicité après ça va conseil na peta on a que ici na rappelé mamozo e ba ici bien et comme ça on a déjà na ebisa kalo foka travailler voilà. Merci, merci. Dans la star, il y a dans la star, un mot par rapport à l'Iwan. Merci. Oh là, papa, c'est ma wifi au temps là. Mayo, gars quinoise. Voilà, madame Modo. Quinoise. Madame. Quinoise. Madame. Hôpital à Bandoki, balongola jamais plus nous misato, balongola mutobi nous moko, après engoli nous moko, hôpital à vous mettre pour ma sac à la biso, assis hôpital ma belle, hôpital et così ça artiste hôpital hôpital ma mutobi nous misato, na sibe ko balongola nous moko après un mois, hôpital à Bandoki yo. Bako mancha ko minu misatu. Bako sako. Hospital bade. Hospital yo. Balo ko minu misatu. Hospital bade bade na kote. Hospital yo. Hospital bade. Voilà,
misato opita ngo bakomisa lenge na kati ya kongo nde yango opesaki baza chere akwamba ya lokuta mbili misato na motu douleur na aja mama chako aza mutoni moko moseli malakokena bapitane biso ya mike opitale monene boye o baspécialiste opitale ngo tootya motema baza mpe trop cher hôpital tomesala bamama yemo tokena so hôpital nazo salite tomesala nango yo plan yo luka dézoomé tianino ezwa musika opitala monene olengi yango mais mutu azoteka osala opitala moke aza na expérience opitala baza trop cher leka komona bango olandi malili mafwati wana bakisa minene alokola mutu minu moko olokola mutu 3000 na bango eza liwa 3000 eza liwa olokola linu moko osebeko balokola linu moko par mois eza akota première dame nde baya consolation voilà wana penza ata posa aussi que posa aussi que ça me sana biso est-ce que ça fait que ça mal actualité que moi l'équipe na posa ta ma comme vous oh oui ngande ça aussi posa ça tout ça ya sortir encore simba donc ba likolo wana penza ko bima nzoto ya mama Chako ali penza ko bima nzoto ya mama Chako nani banata ubima yaka yepela nzambe condoléance yepela voilà, sorti encore. Voilà, pensa que je dis Mama Chako na Mama Chako ali ko dima Mama Chako ali ko ba ko me dinyo so ba ko na pensa ni anzote ya Mama Chako wana masikala Mama Chako ambulance edini Mama Chako zote ya Mama Chako akei Mama Chako muti Mama Chako alali awa Mama Chako alali awa Mama Chako alali awa nzote Mama Chako alali Mama Chako akei Mama Chako ne plus ambulance edini zote ya Mama Chako mokati Mama Chako ne plus Mama Chako ne plus
artistique ekufelli mama chaque toyi na art hospital de création na chinoise parce que c'est comme là étondu na brève de retirer tout mama chaque fois na kati ya mama chaque côté makina kino peut-être programme ko salima ça va passer na ba comme ça za chaque maintenant, je vais vous montrer qui de partout pour s'abonner. L'autre interview. Você vai fazer um sala. Voilà, population va coller là. Maman Chako a tiki biso. Na pasi wana penza. Moment ni banso. Des cliniques quinoises. Non. Alors le balai on a fait là on le battait. Si ma micro malam, puis là on le battait. Si ma micro le wakata aussi ma micro. Alors wakata aussi ma micro Baluka. Voilà, restez avec nous, ne nous quittez pas. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Pardon, c'est un interview, c'est un interview. Ah, ok, pardon. C'est pas ma partie, c'est quand on a filmé. Non, mais interview. Comment mine on va l'ouvrir? On va pas me tourner dans la balade. On a tout l'air là. Mais parce que les autres étaient là, Mami Mbote, c'est ça qu'on est d'abord à partir de maman Nabiso. De l'autre côté, maman Chako, maman Nabiso, ça peut être Tiki Biso, juste un mot. Pourquoi? Nani atimbe kwa station? Kale. Ça va, je m'attends beaucoup de voilà. Mbote ya parti. Maman ça va faire Tiki Biso en tango jusqu'à un
Pende bakolongola oya ezala na douleur eloko eka moto akopitala monene oyo eza kopitala nsima ndako kolobela kuziba bakisi nde basala bakolongoli mpe bisati epi mino eza banere akokine kofosikiswana biso toyebekaki ozali na tournage tokati kati image parce que même mingi l'artiste même ndambu kaka neti kana na les annonces. Pardon. Il n'y a pas de excusez. Attends, on va voir qu'il y a une mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Lenovo, c'est un peu compliqué de reconstruire parce que moi, je parle de Lenovo. Merci. Est-ce que mine ndio kwa mine balongola moto kwa namba le bipa balongola moto kwa bango bezati pardon ko tika kana sima ko andela motola nina ngate na lingi prison te na lingi mbebele te pardon ba ko ba tika message on bana Congo bana Congo to la mama shaka sepeli sabino mama shaka de sepate banda qui a fait des îles mama shaka dans la section na mama shaka joue toujours bien donc on les a bino le mama shako po azaya biso ya na biso de la biso camarade na biso mais on va na ranking mais on a toujours quatre bagel mais on va na go pola donc on passe dans mon thème mais à son âme sur les maman merci beaucoup Maman Epela to baksani na liwa ya mama shako bande ko ebele bazotala yo bafana yo batala na banda uzoleka na eleka est-ce que vous avez dit que vous avez la tolérance d'établissement?
Obenye. tozokufa kaka buludingi na biso komi kaka cimetière buludingi oyo batongeli biso na mokili eza kaka cimetière tokotaka na cimetière banigeria tozoyoka baza na bavila baza na bao bafortune ya biso fortune liwa eske ya biso fortune eza liwa na bahôpital te nzambe soki eza mutu azofongola liwa nzambe longola yango en tout cas s'il te plaît lève-toi dodoko pardon papa soki toliaka ya mabe ya satana nzambe yoka biso mawa satana akela biso te yo nde mutu okenda biso longola liwa na kati ya bomo ya bato nge évêque nasengi pardon évêque balobi tu oyo ekozala yo olobi papa balobi tu oyo ekozala yo loba nalukaka nzambe te soki nalukaka nzambe ya tabera baketi aza na bomoyo oyoki bapriere tozosala tobondelaka yaya tozala biso na bavila te me tozokufa koma tolia ya nani okomona nigeria tongi hôpital ya monene boye nani artiste ya biso eza te me tozokufa nzambe mokolo nini yo kofongola biso mpe mama shako akende na mabele ata budingi atongi te. Mais avec, on dirait, hôpital de jouer une imprudence, parce que les 3 000 emballements, mon hôpital longola 3 000 ndenge nini? Est-ce que balongola déjà mutu 3 000 emballements? Mozo mon imprudence ya ba. Nyoso wana eza nini? Eza mangi ya mbongo. Soki ke tozalaki na mbongo biso ba comédien, basalela biso loko moko ya ba comédien kotisaka mbongo. Mais tolingaki tokufela mama cha côté. Tolingaki toleka na hôpital ya ba comédien bazwa ye en charge. Biso tozosala musala ya kobunda na mboko. Critique na biso soki sokoda apesaka biso combien. Biso sokoda landela kabiso makambo na biso. Eloko ya mutu eleka na ba sokoda landela. Ebongo sikoyo kobela ya mutu sokoda azolandela te ndenge nini. Kokote ya mutu ya ndako sokoda azolandela te ndenge nini. Tozomona pasi na musala oyo. Tozomona pasi tokendaka kuna tosombaka carte na biso ya artiste fo tosomba. Tosombaka na mbongo. Topesaka mbongo boyi tosombi carte. Ebongo pona maladi ndenge nini bozolandela te. Mbongo ya ba carte na biso ekotaka wapi? Te tosepeli na likambo oyo te. Tosepeli nango te. Bolakisa biso hôpital nini botongela biso. Même bokozala na ba propagande biso batu tokosalela bino kokende kobelela na bino kokende bo voter mutentel. Ba carte ezala ki na artiste. Ba pesanga carte nini? Natambola kana carte moko ngamoko na salisi. C'est quoi sur nos amis? Eza la maman Olive, eza la maman na biso, maman Denis Nyankero. Maman, boza ba pembeni ya ba papa. Biso ba artiste tozo souffrir. Na lobi lokola mwana na bino na lokola takashi ne malade sana na mboka. Na lobi papa, tozo kemba. Tozo nyoko mapurie, tozo li eloko te. Tozo nyoko. Est-ce que nyonso bozali eza la bande kwa poto? En tout cas tozo nyoko. Soko moninga mkola lelo na bimi na bimaka te pena lobaka te. Est-ce que na ba interview na bino bo subo monanga mais bo moninga bo soki bo moni bo évêque azwi kanda ya makasi na tikiti one ya tata na yebo ina loba pamba te pesa nga amen na bien na continuer amen bien mayonnaise na baksa mususu soki ozo pesa nga amen zo bimisa kanda na pikola oye batam na ina wana tofutaka ba mbongo na inas ineza ya bisote toyekola kana ina tokobima na ina boy musala toyekola na ina eza na tina te na kati ya mukili na mutu akomi alala ki pongi ala mukilobi aleki na TV mais biso bakolo musala tofutaka ba chaîne na télévision olie chaîne na futa biso tokomi ko futa ba chaîne bozoyoka pasi tozomona bakonzi bolobela biso likambo biso tozofuta ba chaîne olie chaîne na futa beloko na nga na chaîne sokoda oza wapi Samba Pambola bino. Voilà, merci beaucoup. Je fais comme ça, vérité.
Ya tô bom, tô na sala.